Ah, très chers fans, bientôt là sur Miss Gueule Télévision, vous savez déjà à là. Votre nouvelle émission, Masolo Ya Love, avec Princesse Edor et Chikoko. Et Indarama B. Donc, ce qu'on raté, Matalo. Donc, ça, on est indé, ni au pays batikio. Balobi, Namakata Masolo Ya Love, ou Azangi Matali. Vraiment, tous à péter. Chaque jour, numéro ya Sika. Yo Moni. A única riqueza e ficou na África. Eu sei que amor não tem fronteira. Yango motema nanga eponio. Te amo, te quero, I love you, nalingio. Ninakupenda sana. Te amo, te quero, I love you, nalingio. Choya mapendo, te amo, te quiero, I love you, nalingio. Salut les amis de Miss Gueule Télévision. Bienvenue sur votre émission Masolo Ya Love. Sur votre écran, c'est bien moi, la princesse Edor et Chikoko. Votre émission Masolo Ya Love vous a décidé. Vraiment, vous continuez à s'abonner à Miss Gueule Télévision. Wana na bo sanité ko pesa merci na si Jandongala yemtazo kipe biso na sima caméra. Le numéro 1 de GSM. Bon séjour à Kinshasa, Balobi Georgien Chimba. Il y a eu Angwana. Il y a Roby Visor, notre sponsor officiel. Il y a Miss Gueule Télévision. Mututu Walini Kosomba Visor. Luka, il y a Roby Visor Aigle. Kuna ba Visor n'a pris ya bien, n'a moins cher. Et puis, je concours n'a biso ils ont continué. Vraiment, Bokende Kuna Boza décidé. Qu'est-ce que Visor en direct des Congolaises? Merci beaucoup. Mamozo Sala, Ezo Monana. Masula Love, Ezo continuera à koyamba yamba batu. Les gens ont invité mon batu bébé ba orka moi, batu bébé ba mon en drôle. Azastar, Ayebani. Ma, tu sais pas les lotos sur la naïe na kata Masula Love. Ça fait longtemps que tout le monde a pété, tout évité. A tiki naïe, a lemba naïe, a zane kaka. Parce que c'est une fleur, hein, na kati ya culture na biso, surtout biso na diaspora awa, na kati ya Luanda. Aza mpe na ba casquette pe ebele. En même temps, na yebaki ye artiste et comédienne, na yebaki ye journaliste, na yebaki ye entrepreneur, parce que a comme on appelle productrice. Donc na lingaki makasi. Ya on a sepela kito swana ina Masolo Ya Love ya lelo. Bana garçon train se skabola ndanga na pesi bino bamboti. Junior Ndonga no kwa ba star, Rolimbufa. Garçon café, Kavi Kubaoba et bino yangwana. Sans plus tarder, tout sur l'année invité. Bonjour Guichet Landamo. Bonjour Princesse Dor Chikoko. Calais, bonne santé. Vraiment santé isa malamu na kokolo banangolo nzambe. Vraiment. Na monyo liso kala. Boni no Izo tambola malamu. Oh, je na kopini. Te. Depuis groupe na biso ya Papa John Mbemba ekufa tokoma na suka batanzo nzingi babengi awa mingi na zo travail pendant na président je t'aime na pesi pembo tenis kazali. Président je t'aime bambote na. Na zo travail pe mingi na RK Pabina. Ah ok, RK en direct de Kinshasa. RK, yeah, non travail mingi vraiment na bango. Pourquoi tu as besoin de sur la carrière non mukete? Ouais, carrière zama moulai mais to katangwa tamukie nga c'est Guichet Landa, mon femme du maître, mère du foyer. Femme du maître. Aux gens mariés. Ouais. Ah bon? Femme du maître, carrière nanga pineza mo moulai donc maman ya bana. Actrice encore, actrice comédien, un journaliste encore. Au banda qui est artiste et comédien à Kopini. Actrice na banda, en tout cas na banda na Kimbangiste. L'église Kimbangiste ndi na banda musala. Tant tout monde a moni muto babe na bidi bidi. Ya kobori. J'étais sali ya kobori. Wana za grand frère nanga. Grand frère ya famille mais grand frère nanga ya église. Yé penza muta pesanga buya osala art
na 2000 tout le bakeso to tanga ba idole ya za lokola idole na yo ouais ba tout le monde ngo eza loko et bimi drôle comment une fille belle lokola yo et idole na yo ezali Yakobo apesanga posa ya kosala théâtre po ya banda ko jouer déjà banzonzi a jouer pe l'église na biso. OK. Tant na mona ka endinga o jouer to tali na ba TV nga siko na o sepela na o loba na ndako ngabinga pe na ndosala théâtre na TV. Okay. Na beta makutu mkomsusu papa beta nga je te sali papa landa mon l'homme de 80. Papa landa mon notre papa longue vie. A beta nga kutu ko sa théâtre po na nino okoma ndumba boye na boye talaka bon biso kola pe na ba jolie na kola belle. Ba no bangela nga mama makamusuna sala te ba bina okoma mobulu boye na boye meleko ezaka posa na nga. Tina yeko ya kaka na sali musala yango. Très bien. OK. Alors, soto tali idole no Yakobo, mais na bana basi ozape quand même na muto inspiré yo. Ouais. Na bana basi Diana. Ah, que son âme repose en paix. Repose en paix Diana, wana penza muto apesanga buya ko sala nde na juaka. Na zo ngo ba Diana. Ah bon? OK. Yimta pesanga guana donc so na jouer na kanisara mingi. Na kanisara mingi. Ozape quand même na ba pièce théâtrale moko o joie o e marka yo itikala peza. Na pièce moko e markanga makasi eza Berère ya vie. Pièce wana na salaka yango pa président Jérusalem je te salue lelo un grand pasteur dans un grand homme de Dieu je te salue président Jérusalem na Maxola théâtre atika penza na sala pièce wana pa na ye na zaka na mwana moko na vie et na mwana ngo azana kisasa batie na bango yezemi kuna ngana kie na longo lisi yezemi na ene Luanda abala soda moko soda na nda opesa pisanga bambongo après mwana pa ye mobali ne watika na kisasa eko Landa et Marie c'était Kilimanjaro mon chef j'étais sali chef Kilimanjaro j'étais sali ti soda na eko mona clarté mwana olingete aye obomanga mwana donc pièce wana niveau na lelaka ondie na osala donc ndie na olela penza mwana penza donc kota ki na kata rôle na yo vraiment pièce marquanga yango wana très bien en tout cas vraiment Guichet Landamo vraiment chiko oyaki au plonger to surtout kaka betola to lamuki guichet journaliste au sali chaîne na yo Guichet Landamo télévision eza na YouTube bande ko pe bo s'abonner kuna parce que bo za décider à ça la kango bien bonzi melanga Landamo tola to lamuki au comme journaliste bande non de ni bete so na bisolong kolamuka c'est trop dur kolamuka c'est trop dur na bane ko ye kolango OK vérité na loba na tanga kyango pinza na Kinshasa te na tangi oka na bangola po biso to yebo mwana na Angola oyo na ye penda ki jeune finio se bandelinga aw na tangi yango kaka tonton moko amanya ko lakisanga ngo ndeni na ko sala boy na bika nde to ye kolaka na ko mosala ngo lokola cour je te sali ku dia kwansoni yemda lakisanga vraiment mosala wana guana ikotelinga vraiment yango na saki chaîne à liboso Guichet Landamo officiel to bebana kina cameraman nanga po ba dadu nyonso ya chaîne ezali na maboko na ye abane ko bimana nièce nanga tango ba bebani makamnyo se baby et o eza deuxième chaîne nanga Landamo TV officiel bo profiter bo s'abonner Landamo TV officiel bo s'abonner vraiment eza chaîne ya ndeko na biso Guichet asala ngo bien bondimelanga vraiment c'est ça. Donc guana ndé côté lenga yango na sala ki chaîne na sala rapide émission nanga ti lelo mais vous avez quand même na idole na panzi pa ba journaliste vous avez na moto wa inspira yo donc mon na ka muta laksanga ka musala bon na koloba na lula yango et pas mutu moko ndé ngapi na joie pour ça na mais idole pour ya ndo sa makamsusu o ngapi na salaka iza makamsu ngai slogan nanga eza mwasi zala yo na teta pena mingi makambo ya ba maman. Très bien. Donc titre ya to carnet de charges na yo na mambo émission eza mingi mingi na vie ya mwasi. Donc mwasi zala yo. OK. Guichet Landamo o lobi na biso sala ki ni na yo eza mwasi zala yo. Est-ce que tu es une véritable femme? Ouais. Très bien. Les rares lelo au mona moi ce qui toko le quoi yo en plus sur les canaux TV et aux ana complexe ya oye bisabiso nyo sur lobiawa vraiment n'envier yo. OK, merci. Et ça nga bien. Merci. To bosana te to nga to yebaka moi parcours no moké donc aux ana kati ya masolo ya love. OK. Lelo za invité na biso awa poto meka moi moké kosola
ndeni babolingo ezokende lelo tokomo mona mama moya mukolo alingi mwana moya mukie nayebi te conception na yo ezala vraiment nini. Vraiment merci pour la question oyo eza kitoko makasi nga mpe nayebaka te nini yango esalama tika mpe natala bino bamama nayebaka te nini yango ezosalama nazoyeba te donc kibomwasi nga na comprendre te kibomwasi ekomi ndenge nini la fois passée na moto osala bémission moko ya bongo tozomona ezoya mpe mingi na kolata omona moto mpe azwi cycliste oyo totiaka na se ya robe nde nalati watie cycliste na kati atie mpe polo ake nango na bar mpe aobina makasi aokanisa osala yango bien oke osala yango bien te bamama oyo balingaka bajeune wana nao nazwile yango ide mpenza te na oloba nini wana fo toluka moye ya koluka ta mama moko baoyo basala makambo wana tomeka kosolola na ye sikuna alinga oyo asola yango te wana esengaka ngai na oloka totraitaka mambo basi yinga na traité mambo bolingo yo so traité mambo basi de to me korozela ngota parce que tout monde a ba réalité belé mususu mona majorité ya ba fille surtout toza na Luanda na yoka fille tandima âge na normal bango bazaka na 30 ans OK 40 ezala raté na yoki te mutu andimi penta bingane na bo 42 ans eza rare. OK c'est ça na bongo siko to sandeni mama chikoko to kopesa conseil to sala boy to pesa conseil na ba mama oyo ba mona biso nyonso to ba mama to na kati ya to za ba mama wana ya love ba mama oyo ba bimana ba jeune garçon bo bo pesa bango libabi bo sala ngo bien te po to ba mama to na bana ba 20 quelque neti ngamo na ngali boso azana 20 quelque des années aza pe parents déjà très bien yango wana to bongisa moi mukie to bongisa moi mukie na point wana vraiment to se respecter même papa bokabwana na bino e ana un problème te mais biso lokwa toza ba mama o to lo ba moi sizala yo bongisa na kati ya ndako bongisa pe libanda pozala exemple pona baninga mususu pe bana o to boti to kolisi pe bana biso pe abasi bazoya pe baomona makambo biso to sala OK eza kitoko te gishe landamo obi ke ba mama kala basaki mwana mwasi akeli bala avant d'ici apesi etoli na libala fo vanda boye basala ka me ba mama lelo ba mama biso ki lelo soko vanti mwana mwasi ba do expliquer makambo famille mona pe ba komo gangelo ozo expliquer makambo nini wana azana nu mwana muke eza tabo ozo bebisa mwana okolo ba nini na place wana vraiment netinga chikoko tu connais les enfants oyebi bana bazabana na yo soki neti na pesa ki bango mate ya te ou na pesa kate na age na bakomi na limite bakoka kozala na bongo nde baza poto omona ba réalité belé moi mona musu na 13 ans ça baby batie pe lisusu zemi mais nga penza dans ma part na te ya kabana même si bani bake libala soki nzamba zwinga te na continuer côté ya bango na te rapé bana bandeko babenga nga mama leki ya diatance babenga nga mama leki embo ba on expliquer bango pe no symbole lingalo zo benga lipa mama pasa très bien ngaza mama pasa eloko moko te oyo ekoko skapa nga na munoko ileka nga na tanga elo nyonso na kombo na so yena ndako yoka na otanga oyo kombo na ngoboy oyo boye yo salibo soko masoko note o salibo na oka na nga soni te po tango to yoka soni to za na berero ba mama biso basala pona biso ba o peut-être to zo ba conseil banda po ba mama ba wela ko sambela ma wela teke na buti bana mo abasi na banda kote ya bango to te ya bana na biso abasi ba jeune fitira ba jeune fille lelo ezapema yakobe botana nzela eza pasi nzambe pe asunga biso donc to sangisa na nzambe na ki o mama na biso poto te ya bana biso ya basi landamo secret na eza kanini parce que si lelo banda na yeba yo ozala habito so oyebisa pe ba mama sekele wana ba mama bazolanda biso vraiment merci bango sekele na yo so ezaka vraiment nini vraiment merci secret na nga eza mingi entraînement nga na s'entraînera mingi na zapi boxeur donc yo so ba yepe na bitumbu te so yepe no kamata otekuna black izatenga so yo kuzwa mena ninga makama bitumba tipo na mama na batela moi ba fille wana na zamba ona ndaku pona dignité po bango pe na mema bana musala mais secret na ngeza kaka entraînement na lobité batinyo so ba ke sala boxe sala physique moi côté na bino moi académie moi ezala sala physique pour na santé to mona même na nzela bataya ba mama belé comme taille monsieur mati koto monsieur ekiti to yeba sens na ngote luka académie mo komi pesa ka ata na mbongo te
tokosola masolo lisusu na chikoko na ba émission mususu ezoya po mi pesa kana makambo mbongo te mi pesa pe na makambo ko mi batela santé mi pesa pe na makambo ya koluka kolia malamu elobi te ke to ba riche okesanisa mwa biloko toliaka wana o esaka biso santé bien te to kimaka ngo surtout so za mwa forte za mwa nzoto netinga mais o mona naza nzoto mais so tali bi naza pinza na libumu te ba biloko ebima ba kimi pandi naza na ngo te po na mibatela na travail ka pinza trop pour na santé. OK. Guichet Landamo. Combien de temps déjà ya kozala artiste et comédien? Actrice et comédienne. 20 ans. 20 ans. Waouh. Mélina Moussala, c'est que na 20 ans wana au banda au travailler kozala na groupe papa John na pesi vieux John Mbemba Mbote kozala na groupe ya papa John osali combien de temps kuna na kosala ta ba 13 ans. Je te salue papa John Mbemba mon président nanga ko mingi papa nzama batelo na kosala ba 13 ans papa John 7 ans onyo se tikalinde na sa libanda Chaud comment peut filmer na yo moko? Ouais, na sina comment filmer na mais na arriva ki ya ko réaliser yango na noté. Dès qu'on commis filmer nous wana. Chaud aux ans pour ça 5 personnes va jouer artiste artiste principal. Au tangela biso na bateau toza na mboka. Principal nanga vraiment na tsaka chef nanga Kilimanjaro. Papa na tsaka ye moko papa John soki papa John te papa Dona ba papa wana mibale ndé na Dona kenda kishasa je Dona kenda kishasa mbote je Dona ya na seki mingi tango tangi komba bien Dona vraiment mon vieux c'est ça biso tala kaka na tsaka pe papa Edzuka na jusqu'à l'hôtel kaba mibale l'hôtel kaba basi na okinde te tangi la 5 mibale na 5 basi kazi Papa Makengo na tsaki pe wana ozalana ya na nga ya kobore c'est déjà 5 OK na bana basi ngamo ko na mi kontaka pena na sala musala bien yo moko pe na kontaka yo na film na ngai nani susu bana basi ni nyango moi vana na kuka la Lion la Lion a joué rapé bien qui encore bana ngo Mama Iyala et il y a là ça qui t'a fait les maman mes condoléances yana mes condoléances il pe na contact qui na jeune fille moko Orange au l'équipe de 5 na 4 Landamo au l'équipe de 5 vraiment très bien dans un guichet Landamo masola love yo moni guichet pese lenge oza akasa masola love na bi ke yo osala rango bien pona ba mama o baninga olata mingi maputa ba kritika biso ba tolata vraiment maputa te okolo bani parce que bango ba bibiso to kimisi culture toza susu ba bantu te to commencer la trop mindele toza trop ba sexy okoko yebisa biso nini place wana na ebite so bana réseau bana to ponga na tiliputa na sepela na ngana ngo penza te de nature liputa penza banda na zaki jeune fille mama zo forcer biso taka biso to koli na kimbangisa mais na sepela na ngana liputa te siko so ba lobi biso to kimisi culture ya ba bantu e bongo kabelo bazotia wow eza ba bantu kaba kanga suka milayo te misi pe antenne mi balo be misatu na sima poto ndima pena ke binu bo kimisi ki bantu te ya donc biso nyonso to na kitika moko ya babantu mais batu bazala ndenge na bango ba memelaka yango to lata bakabelu même mama lati dépanne lobe olata blues moko bo lata na liputa moko musupe mkomsa olata kona pour chaque jour olata maputa te chaque jour mama lata maputa te c'est ça il y a pu fondé en direct des Congolaises Nasir Pozolanda biso Fabrice Lenzo papa na Sylvia to sango neti ndenini otuna yenga guichet ta guichet mobala Sylvia elle a défaite à kufa vraiment na mona kala ka to katiko so nyi funa kuta na vraiment landa moto ke na rochité ils a plaisir nanga ya yambo leo na masula love na bi ke zamba liboso mais zamba la sukate parce que toza livre vraiment mot de la fin na biso na sepeli ne mobenginga na kati émission pour ko benga muntu bozaka considération soko considérer ka ngai te omona nga mwa mbutu o benga nga na plateau ya masolo
ya love te pe na pesi mukolo émission ou mukolo plateau o ya kitoko na yeko sepela penza président Simba na sepeli vraiment na moni plateau vraiment félicitations aux appels à féliciter pour na biso soit journaliste ya boy na on a moni na ngate vraiment félicitations na suka na biso to komi donc na moni elo na lobate na moni ke émission eleki nango bien pour nanga na moni ke masolo na biso eke kitoko na opesa kaka ba mbote na bité so ko permettre ya ngai Michel Landamu émission nanga eza Landamu TV officiel so pe bozui chance ya ko landanga kuna boya koyeba mwasi zala ndeni na sola ka makambu ya ba mama. Vraiment la pesi mbote na papa Landamu l'homme de 83 ans na pesi mbote bossa mwasi ya mbinga na pesi famille na mobimba bana na Elviti na suka ils ont kelé les mboma na pesi bino mbote je sali se kapa fokise keseke na pesi opera ba mbote mingi siki ozali na pesi mbote na nga lisusu mingi na docteur mon docteur alinga batangi kombote docteur na nga na pesi mbote et na pesi mbote na ba gaulois pe ba gauloise ponga na za gauloise ah bon na yeba iteke na yambi gauloise wa bandekwe na pesi ba gaulois la ba gauloise mbote rendez-vous bobo sanate na il ya kuna na bayi ya don ezala makambo boza barbecue kuna barbecue to za na ngote concert ya papa ka to ça qui déjà barbecue mais quand na septembre OK date ni date na bosanisi na calendrier na ngai boya mobundo ne mo papa alobaka et na la pesa moi message mo ya muke et pas moto ba benga Muzeki Ndingu s'il vous plaît tika biso distraction oyo lingo sala ni za ba distraction aza mutu na bino aza mutu na biso mena omone so aza mutu na biso te na komo compliquer biso apa venir ko ba ke faire aza pede keba na yo faire la maman na noko donc o tsa biso na distraction te tant papa sa makama minene yo na ba distraction no na keba luka mwa luka kokola mwa ndambu ki ba luka ba distraction sala penda attention biso to na makama makasi to sana miti to na posa promotion to na posa lo musuti mbote na batu nyonso balandaka nga mbote na bamina nyonso ya TikTok mbote na papa Hervé na pesi bino nyonso mbote vraiment mbote na bino ba nyonso balingaka ngai Landamu TV officiel vraiment bon s'abonner champion Liboda s'abonner na Landamu télévision kuna azo solo la mwasi parce que yemo aza une grande dame avec honneur dans na solo la cahier parce que je la connais na ibe penza très bien Minouche Chebo masalanga na ilia bambote na yo prophète Panzo papa osango mabe makasi Yannick Nsumbu le baron c'est ce qui dit à mon oncle à partir à Allemagne bambote na ebele Neni Mosi mon grand frère bambote na yo Marcelo Ngouvu Olivier Muchimpai Weston la grande dame Babiwana gare centrale David Kosi de nous oui de nous hier azara biso nyonso voilà biso Beni Bay chrétien bon serve bambote na yo maman Hortense Mukonza manette balobi so za posa manette normalement kuna OK asolara bien donc de toza boy toza ba manette mon quoi wa donc mutu nyonso nga so manette na priya bien contacter nous railler aux ala vraiment décidé Dodo Mbunga toujours combattu mais jamais abattu au sola mabe au salango bien ten to sango netinde nini Yannick les gagnants toujours Romela ça dit chungu en direct de Kinshasa vraiment to comme na suka ba sepel makasi ba sepel vraiment makasi na bi yamba la suka mais ils en ont ba liboso ils en ont ba la suka te. Vraiment, quant à moi, je vous dis merci. Balandi nyonso ya Miss Girl Télévision pour continuer à s'abonner. Aux gens après ça de sa fête. Au matanga, au réception mo bozan après ça caméra. Benga biso donc aux gens service mobimba aux apenza des cités. Merci. Ciao ciao à la prochaine.